c'est Roi Pelé. Donc, et ça là qui est pour abetaka na ba production ya Papa Etienne Tshisekedi. Tant on va aussi l'élection en la campagne, ouais, la campagne. Vous comprenez? Ouais. Bon, on a appel ou on attend ba bengaki ba musicien ba beta tout ba côté wana. On va zoma ba kensha na bango. Vous comprenez? Vient na biso aboya ina ya bino. Peuple na biso ils ont souffrir. Donc biso tous ba musicien, biso tous ba maloba ya peuple. Donc biso to ko changer bango pe makanisi na tango moke. Allez, mboka pe bu et bungi. Bakende ngana ndimi passer, nazo soutenir, il dépense. To beta ndoule, ne to beta par-ci par-là. Et puis ça bakete, puis ça mabe. On va comprendre que bango bazwa ki biso to zwa ki te. Mais bakeli susu via comment qui vraiment ba diaboliser comme talaka bakenda poto na boîte libaya. Marie-Paul akenda poto na boîte libaya 3 heures batu ba fazer akatsa mai a risque wana pona mboka vérité et sa vérité wenge zalaki moko baboti mwana moko elle Paris a beti ba masasi ba panzani ba wenge komi ebele histoire so bobo ya histoire bato ba la reconnaissante donc bazana pasi ba otanga kombo na bazo yemanga ti na ba concert na ba stade ko bazaki na pasi mais lelo bazui païn lelo bakomi o balingaki bakoma mais komba Marie-Paul na Marie-Paul attaque o na salie ngana Marie-Paul bakotuna ndeni Marie-Paul nakutana ko na Ferrari na kwani uzomona enta petit na yo petit kututi ya makamu na biso te de qui ça le fuma vous comprenez ayana ba TV ko lo baba n'importe quoi pour na papa loko la Marie-Paul un vieux comme Marie-Paul leader qui a fait que ba leader na bango bazala en tout cas il faut reconnaissance ça Ebisama sobombelinga ngana yoki pa mingi bazali kokebisanga soki yokobomba mabe oyezana kata motema na yo heyebi kaka yo yebisa la vie Wengel Paris c'est Marie-Paul un point barre hier azalaki capitaine na kata ya nani et azali Ronaldo na kata bo vient biso chante azalaki asala makam na kata Wengel Paris biso tozali secrétaire roi des crocos apeta ateni bien omona TV banda akoma bobude mouvement akoma bobude Roi Pelé omona revie ata beti loko ezana ka banzali mais yo beta no masolo quartier latin no mama fali fa beta mais fali ka beta ngota siko vie na biso ta ke prêtre ngia bungisa ki ye place wana pona Bercy no Olympia mais il y a mwana poto atongo amona basalo wana atongo. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires.
Oredezo est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Oredezo commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Batatma Mamondo Wapendi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue chez Congo Moki de Télévision. C'est toujours avec un grand plaisir de koye bagebosa et belé liboso et tandoïkier rabino liboso machine liboso téléphone portable pour la Rolanda. Émission Nabino Yalelo. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial fraîchement venu de Luanda. Lui c'est Ferrari à qui je dis bonjour. Ouais, bonjour. Denis Santé. Ouais, centenaire bien affilé. Quand on a quoi. On a un côté où tu vas le voir à Saoudi Tabo. Dans Saoudi, muito donc. Muito bien. Yeah. C'est avec un grand plaisir en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yeah, merci. Ferrari. Lolo na mabele na Kinshasa. Nazo sepela fort, nazo dame liso mugiongi, donc nazo dame ça saka mukedi donc. Nazoza mayo na kotia wana donc elenya mabe mboka nanga ouais mboka nanga malgré ba saute mouton ba embouteillage ba points au bukana donc wana za ba pasika o eza pour mboka nanga mais à part ça naza très à l'aise. Vous savez combien de temps libana mboka nanga? Bon on a sali 5 ans. 5 ans. Yeah. Les gens se décider à lutter au bête moi tour. Oyo tala bana Congo bana Kinshasa tika. Ah oui mtunanga donc tala ba eza mboka bampangi za mboka oyo botamaki okolaki na bande ba master vivai na bandeko donc eza nyonso mingi pona nga quoi donc yango mo faut pesa ngo temps toza su na mboka oyo na mabele oyo tozwa lisusu mopepe ya bakoko. Wenge elle paraît seulement moi. Wengel Paris obisali et seulement ya osakana te ya moza kimbombi Wengel Paris za kimbombi Wengel Paris donc za makambo nyonso. Mais Ferrari ouais na zonga mokesima avant o ekota na Wenge El Paris vous avez na vivre la musique non? Ah oui mais qu'est-ce qui a fait que au long vivre la musique au Kenya El Paris? Bon, vive la musique a toujours un problème moi makasi na mboka o batu nyonso to balelaki o esengaki que intervention du président de la République sans yango ngeza la passer président de la République atango wana quoi donc Papa Wemba Musée Fulangenge Kolo Histoire paix à son âme Mangoko to grand prêtre Zali donc bakangaki bakote wana poka na makambo biso tuto yokaki okutu akotsaka boye abimisaka boye nzoka ndeve azali neka moto lisango ozo comprendre bo siko na ba masolongo loko le betamaki trop kobima te tala donc yo pourquoi ozo kwa peine innocence na ye
Mais oui, tout ça, bon, on a un témoin. C'est un zagi na bi on fait ça bon bon non 15 personnes. Ça a quitté. Donc na bi que vers ça là ina moté. Vous comprenez? Donc bon quoi, le rôle là ba sang tambola qui moi trop par-ci par-là. La vie à Javé donc ba balobi ezaka passi. Ba peso ba 30 ans en prison. Évidemment, si bah âge à comment bon, il savait que roi Pelé, Marie-Paul a zongaki kin, ils avaient en 2004, si je ne me trompe pas. Bon, le roi Nazara des fanatiques il y avait, Nazara Hollandais na ba concert naé, ba makam naé, donc Nazara ma fan naé quoi. Et au moins na poussa na vers à Chicha Belesi, moitié inf, leader à clan. Ça doit être le bagi kara aïe. Mais papa même marqué prison donc à Robima Souté. Mais si on a une bonne musique, le roi balobi à Robimate. Baloba ga Robimate, c'est un procès. Pour mondele ba corromparaïte, na si yoyebi. Ouais, donc ceux qui au salagi mabe ba beteli au marteau faut quota. Mais et comme makambo école na école tellement via ça ira avec musée yoyebi. École na école ba négocier nde ba bimisaki yango moninga na tala le roi na ya mourir à bonne musique. Nando lingaka ba orchestre ou ebita danger. Oui, ça là ba combo. Oui, ngana zaki même orchestre ça la combo te. Soki bazo bimisa ba son kitoko. Ne di ba short star. Ozo comprendre. Sozo ka ba vina biso ba Carlito. Baza wana ba petit presse bengali baza wana ba général de fort baza wana ba vieux Diana ni vina biso nani débat pe à son âme. Ozo comprendre. Sozoka ba King Kester ba Vigitolo biyembe lwa ba chorale wana Indo Sankara donc na ngaza ga mureka ya bonne musique na ba wenge na zai kotala wenge el Paris parce que na mukili na biso tozali ka na de wenge o eza ko pesa makambo o lelo ba bazo ba te belé ba comprendre na bango te ba komika pona nyo ebimaki bazo ba teke makambo ezali ni wenge ezali moko BCBG tout terrain 4x4. Alors, na mboka mikili, ba vina biso emebwanga, ba Dorten Zing, histoire oyo biso toyokaka toyi okuta, bango pe ba kolo wenge, na ba Marie-Paul Roi Pelé, ba sali orchestre oyo wenge El Paris. Autant ka mulanga mala se bimi. Ozo comprendre, na yoki ma ba kundelungu avie, na yoki ma o ndionga Vigitolo. Tout à fait, ozo comprendre. Ah moko donc kokumisa na ba orchestre mbala moko net na ba na 4e génération na côté mbamo na wenge El Paris et on a le bana côté wenge El Paris avant bango tout bazala pour nazalaki déjà mutu na lingara musique à El Paris ya on moni 2004 temps vers qui nazali na choité mais zaina ba orchestre o evandisaki ba vina biso ba Kofi bazalaki grand mopa parce que biso zagi na kanda toi na kanda grand mopa azana na 555 na Oshwe ozo comprendre azana na Oshwe tant azui ba master na biso ça succès Mikolo biso Fali Poupa neti quoi Fali Poupa ba Gibson ba nani tant ba koti quartier latin ou un quartier tout panza na mikili kokota na ngape El nani vive la musique ya mwana zomba ba génération ya Ferrari ya mwana sikoyo tango via uti côté wana na 2004 ndena kota ki wenge El Paris donc ti lelo nazara na kata wenge El Paris nazara na El Paris au côté na wenge El Paris motivé par Bankunga ba son bien et tout ça mais aujourd'hui au sali Ferrari a sali plusieurs années na Luanda. On s'est retrouvé au lobby théâtre na zonga na Kinshasa. Et là on dit en sorte que Ferrari à Longwa Kinshasa à Kende Luanda. Bon, il est salarié qui na Longwa Kinshasa na ki Luanda les production. Les production, toujours production mon faut être une bêta couture. Wana via zaina mputu yango esala ke to za na Luanda quoi mais comment production production ça va tellement limité bino ça ba année bon ça la production mo na tous ces 5 ans mo ça libanda
Oui, aux amants à Maëlé, donc tout le monde parce que Mboka, bino ba chroniqueur musical bolinga ebisoté. Bolinga ebisoté, na ba homme politique. Ba homme politique ba s'attaquer direct. Na vie na biso Marie-Paul, et moi zo kota ba cachot, ba prison, mon non, bozo ki na non aéroport, faut ça la voyage, en plein aéroport. Bakangi vient na bino bino mise botiali isolé. Apparemment yo bakanga ça nous bakanga valider la prison. Bon, et ça cas par cas. Et puis ba eli bazala combattu. Vous comprenez tel que ba papa ba succès ba fait beaucoup ba sala awa na ba mboka na biso na éviter. Nzamba zo pe sa chance na ba artiste ba sala ba succès mais succès ko kana raté. Vous comprenez succès ko kana raté. Bon o ba fait beaucoup ba sala o ba Marie-Paul basala ata lelo ba bazoni nga ba bossa na histoire. Est-ce que yo mère na bino azikisa biblio na nzungu c'est roi Pelé donc et salaki ke ba zokanga epo abetaka na ba production ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba paix à son âme. Papa wana bundela biso ta mulai abundela biso ta mulai na bamboka na biso toyebi bon tant ba osala élection mboka la campagne ouais ba campagne et ça mutamta za opinion na ye ngana voter yo voter nga ndezala kaka vous comprenez ouais bon na ba appel wana tant ba bengaki ba musicien ba beta to ba côté wana o ba zoma ba kensha na bango vous comprenez vient na biso aboya ina ya bino peuple na biso ils ont souffrir donc biso toza ba musicien biso toza ba maloba ya peuple donc biso tokoki ko changer bango pe makanisi na tango moke allez mboka pe bu ebungi bakende ngana ndimi pasi nazo soutenir IDPS entre biso pe ba musicien il y avait ba misusu o ba bangaki. Ah, est-ce que d'abord mon pépoyo? Ah, bah, moi qui l'aime, bon, na stade, boy, na boy. Ah, bah, tu me souviens, bah, roi Pelosa, lenga stade. Ah, roi Pelosa, tant qu'on a bandama, bah, stade. Na ba winga, tant que moi, beta stade, azati. Vous comprenez? Nazo kindi na obeta, on prend un peuple nanga. Vous comprenez? Tu sais, ça pendoule, papa, tu sais que d'abord, benga souvier, à remercier, à faire, na kamwe. Une expérience au monde politique ti lelo oyo na bamboka oyo surtout ndeto za boye batutu bana posa mbongo yo yena IDPS parti opposition oyo eza na mbongo ti toza na mbongo opesa oti eloko nini tindaki faire bika je suis démocrate et na posa peuple na base bien mais merci bien tout suma voilà to beta ndule ne to beta par-ci par-là et puis ça baquette puis ça mabe on les va comprendre que baron bazwa ki biso to zwa ki te mais bakeli susu via comment qui vraiment ba diaboliser comme talaka kenda poto na boîte à libaya Marie-Paul kenda poto na boîte à libaya 3 heures batu ba fazer akata mai a risque wana pona mboka bon biso to tikala koto yo lokolo ezai ke non bakoka jambo qui n'est pas boy na boy oh bo lekate bo qui n'est boy oh mi journaliste so amoni boleki kuna oliate vous comprenez le quand tu production ya côté wana tozaki na Blaise Nzongo qui est le directeur que je salue Blaise Nzongo directeur financier à mouvement na biso na pasteur Richard Kiangata bana poto o basala makam na kata no bango bazali na kata makambo wana y compris Didier qui balabala pièce maîtresse président du mouvement fan loyal vous comprenez fan club loyal bango ba ebisi biso bino nde bozo kende tamie bo vanda bo siéger côté wana vienne no ba okita kaka bo petit concert ce production ça ya zone mikili so pe o comprenez quand des agit bon batu sikoyo biloba loba nde bazala kaka e koma kimi to kima bo siko to yo sana voilà dans 100 microbes via yena ye au monde que Ferrari principauté pe na zawana donc voilà yango ça qui va faire mais
nayoyoka balobi Ferrari wenge El Paris et que Luanda tango wenge El Paris comme la Luanda Ferrari na ba master Diabo ekoti Ferrari a bebani na ba master. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Ferrari a bebani na ba ningane bokendaki ensemble bokimaki et yo mabino ne sonzela moko? Non, wana ezaki ba makamo boye omundi andako ti ndako eza na place etanga mai ndako eza na place etanga mai etangaki ndenge oyo tanga ezali incompréhension entre biso na bamasa parce que bato bazala comprendre ete qui est qui wana bazalaki combien? Non, orchestre mobimba donc bino tout biso otikalaki na Luanda wana orchestre Marie Paul atika biso orchestre mobimba au complet ke bapeti na nga bobongama totikala orchestre mobimba mais sikoyo lokola nde totikalaki nga alaki lokola babengango nini neti doubli ravier parce que nga nde nasalaka makambo ya chicha belesi po biso tona descendance ya bakote wana elone ya vie osala ndeti nasalaka tuti mais beta biso lelo mo avion yo opona te non pona te mo bitela biso ngai elone ya vie na obeta yo pona bolo ngo yo ko kya ngonte sala bien te nga bilo tu même okeli bana na papola nga naza principauté nga oyo ezaki salo na nga omoni yo ndenge ezaki salo oyo ezaki salo na nga nga nasakanaka na sala bafani ya kongo mokili plaisir oprive nga bolingo mwana mobali oyo tina nini ye solo na mituni ya ye natalia likolo nabwaki miso na se kaka pamba nga nazwi eyano te boni lelo kangoli molema mwanga yo fortise nakozelaka yo yebake na pesa yo molema mwanga yo fortise na voani ye fortise na voani ye nalembi kokumba kuruze na euro Fortis, donc biloko akwa pele banda yo tikanga Dorothée mafuta na commence kolela yo Mimi Mangusta banda yo tikanga na nani pi prince Hoano yo tikanga na nani chéri de ma vae VV Maître Gunther VV Dr Pichu Kanzaye. Voilà. En tant que principauté, donc aux englobé matière musicale il y a un secteur rebelle. Peut-être que le en dehors il y a Wengel Paris. En dehors il y a Wengel Paris. En dehors il y a Wengel Paris. Na yembeli nzembo hoyolare ezali mpelite ya yebisama sobombelinga nga nayoki mpe mingi bazali kokebisanga soki yokobomba mabe oyo eza na kati ya motema na yo eyebi kaka yo yebisa lare yokomisi na lokola zoba libala kinkese kwa mambu kwa ngolo zonso atari wambi oyoki tina biso baprincipauté tolobaka mpo ndinga tobotama nango donc makambo eza ya biso toya bafodere bamakambo te oveyaka kaka aloba boye mpo na nga te yango moi na baorchestre na bango tokendaka te mpo bato bayembaka lokola biso kuna bazalaka te ozo comprendre donc biso ma Indu Sankara mosa ndenge donc ya lubutukili yango moni biso tozala na chicha belesi mpo biso na Wengel Paris tobetaka miziki ya pasi oyo totanga bakomba bavie baleka te mais même bavie baleka génération etutana na bawenge miziki oyo babetango te. Ok, siko Ferrari na bamaster na ye bakoti na kati ya Luanda mbutu mutu kaka ndenge ezala mpasi bato bafandaka mambezanga te
Il s'est passé quoi? Te ça n'a pas marqué. Badozo quand ça que Ferrari est leader. Vous comprenez? Nous andé batu faut pas comprendre que leader c'est Roi Pelé Marie-Paul. A Chicha Belisi. Parce que biso tout yeba que ndé tout vanda wana na ba répétition, vieso ga retard, c'est Ferrari. Mutazara na makambango. Vieso abi na lembi na kiti na podium, c'est Ferrari mutazara na makambango. Donc fallait pas comprendre bon. Lokola mu PP parce que biso toza ba descendant. Vous comprenez? Descendant soit no ba chicha bazana mo biso toza na. Ba compréhension mu ke kota ki après ba comprendre que non masa na biso za nécessaire pe mina biso. Parce que malgré ça, mutalonga wengel para zate. Pour mutalonga wengel para zaika Marie-Paul. To ezaka que non pour discipline kota moi muke je me retire. Vous comprenez? Bon, le coup on a s'est retiré. Na ko vanda te na croiser mabo na kota na wenzingo na ko maoteka. Wana bungisi makam na osala. Vous comprenez? Ouais, on a que non faut na répéter. Moi je me soupe faut na beta moi lo moi pour na zo moi muke. Na de ça parler na nga. Pour na Luanda na vivre cher. Oyebit. Na vivre cher pas comme les autres. Na ba musicien ba kima ba Luanda po biso kima te ba kima ba orchestre tout bazala kuna. Bon écoutez na mape. Ba tout le monde na ba yebit. Siko ba poussa na troté pour nga na za caractère ya beaucoup, na za na caractère ya Roi Pelé. Donc et ça là que na zarami na kwenanga donc mais na za cher. Na cher. Donc na vivre na cher. Couture na vivre cher. Baza on a bana Luanda passo tuni patutungle otuni Fiston Muchopi otuni Denis Demon Lokai otuni Nikonkai otuni nani Alain Miezi otuni Alain Visor na Kikolo otuni Dati France donc otuni Sebaré o bazo benga rabin oyo kolo nani oyo azwa kutu ba charge ba makam nanga nani faut boire après agence en trop mvula investimento pour nani pour sentir que non makambo eza donc a Chicha Belesi toyoka e bien ya au moins na pusani sumbango pe mina vie nanga mais na bana mai nanga toza biso nyonso tu kitoko eloko mo ezate kudune na oloba no boy bana nzela samedi misuba ozala OK. Vous comprenez que Ferrari sola bien Mais du moins Ferrari toi là moi surprise moro hein il marque en balancer les biseaux et les mamans au total ensemble na yo. Sambizo bata pesangano mabele poto vanda lelo komana bula fizero Adolphe. Na yo planète Jupiter okendo tikanga na wali omuteba na kobosa na yo te chila mwina. Ferrari, j'espère que Toto Landabi son balai moi single wana ya destiné pour na Adolphe chila mwila. Expliquez bien non bisani car elle paraît. Ah oui. Tant à elle Paris et l'eau nous surtout dans ça elle Paris ba vocal nous sur ça elle Paris bon c'est quoi bon et l'eau oyo eza parce que moi ni to vendre na kati Angola toujours été embellé eza makamba depuis 2017 je comprends na dingaki jamais un jour na kutana papa nanga Roi Pelé amona ka non na eleki budiki amona pe mais pecho donc atangaki bien té. Vous comprenez? Mais perso OK déjà Wenzi ato yé na ngombingo té mais so yata na Thomson au moins bana auti ma Wenzi ça va. Vous comprenez? Ya omoni na salaki be fort so ki na zana mwa mukenanga olena na kende bambiance lokola baninga pe bandeko basusu na olinga kwa mise en mine na studio pona bungu sa santé. Vous comprenez? Pona bungu sa santé ya ngozo ka mona eloko na Adolphe Mutebachila mwina ya mwana bongo quoi. Kutu na pesi patron Adolphe Mutebachila mwina bambote mbuta mania et mbete Boutros
Chaka de Goudinga, Zapolo Kedinange, Bana Zamba Solo, c'est les Hérode. C'est quoi? Ezara Moko ou bien comment? Bon, normalement, l'idée nanga ezalaki déjà na banda au salon ezalaki 5 titres. Bon, le roi makoki ezalaki na mon petit. Na monaki na tambusa maka mingi na oyo. Mais oui que d'être ba orchestre mingi ba praise ba leader ba poser souvent ba problème na bloc modelo. N'habite Marie-Paul na ngambo na ya zonde. Bon, Fena Biso azaka na dire Marie-Paul aza monté en malamu. Ba tunde ba jija Marie-Paul mabe pour Marie-Paul soki aza na posa ba droit na ye. Hein? Tam so revendiquer on tam so mabe pour nanga na ne ba bakanisaka. Mais aza bien. Soki Marie-Paul azo prêter main forte na batu oyo baza fort. Neti ba camarade na ye. O ba bunda na ye. Bon loko mutu loko la ngai petit na ye oyo naza loko la litanga mai na ebale. À quoi bon amona on mabe? Pour votre information, ceux qui na zonga qui na studio, il y a plan oyo eza pona ye. Veta a moni clip ayoki nzembu awana zana mikili kuto abi zonga na studio ko ya linga koyemba trop alinga son kitoko batu ba beti guitare kitoko yemba nde na yebeli oyembaka. Donc, c'est que problème à ma beza na monte. Problème à ma beza c'est Dr Pichu Kanza. Problème à ma beza c'est Omar frappe encore, frappe na frappe. Maïmona facile à garer. Nelo à ma beza Mimi Mangusta. Mimi solution à Paris. Bah gros bisous. Donc vous avez pensé na bénédiction il y a mon tata quoi. Normalement. Bon siko soki bénédiction ya vie na bisoté osuma on desaka maratro soki bénédiction ya vie na bisoté ça maratro. Maintenant le public doit attendre quoi? Azela nini na Ferrari na bon normalement tozana single auto sala mungonge ou isa ya orchestre na biso Wenge El Paris. Vous comprenez? Wenge El Paris ya ngule makamu na biso nyonso tout. Makamu oyo nga Ferrari nazo zelela oyo nakaniselaka. Vous comprenez? Wenge El Paris toza na studio to travailler mungonge oyo eza nango elo na il faut perso donc nemo pe na wolo bagay ikubima na ngote nemo na wolo bagay ve bagisa vo nemo na wolo ba bon ve na moni eza bien tena lukelo mususu donc wani eza na kama mbetali nonga na kamwe kuju yo donc information ngola nyonso tuna mutuna osio koma ngola na koma on à travers ba tout banquette OK ouais Mesdames, messieurs, nous vous disons vraiment un grand merci. Vous êtes belle pour nous, vous êtes belle disposé à suivre Bablo Ronabiso. Un grand merci à celui que j'appelle JP, JP Batiki, depuis Lyon, à Christelle Luzolo depuis Toulouse. Un grand merci à Roger, à partir à Genève. Talarara. C'est avec un grand plaisir que vous avez pour nous soutenir, vous avez pour nous aider, vous avez pour nous yoka, kolanda biso. La situation na bino to yoka ngo, la situation na biso na bino to continuer toujours à améliorer musala. C'est vraiment avec un grand plaisir que vous avez na belé pour nous kolanda biso ko soutenir biso. Ferrari. Le oyo nati sous ma belé. Bat balandi un mot pour nos fans à Ferrari. La Wenge El Paris bien Ferrari. Mais na oza nakata Wenge El Paris. Oui, mais El Paris. Na c'est pas na Wenge El Paris po Ferrari bazali pe. Yeah. Ba fan ni wana nyonso wana qu'est-ce que okoyebisa mongoni. Donc ngai soki na loba makasi awa e na do beta sete mingi single na biso to sa mungonge vina biso a chicha bele si mwati yanfu. Azalaki na mboka ya Mputu azongi déjà aza awa toza sala 4 titres donc kalamingi te bozo za réalité donc
bofongola matoi bosokola matoi po bozozwa la bonne musique avec Roi Pelé Marie-Paul Achicha Belesi. Mungonge ngo na minute oyo comme na niveau ni. Bon mungonge na minute oyo via zoyemba. Via zoyemba déjà, nzembo oyo ezobima liboso réalité. Nasi dans un mois. OK. Un mois, une semaine, bozo déjà des chansons bien clip tout. Réalité et puis suite nango et que ça la passer que ils en a 4 chants. 4 chansons. Ouais. Bon mot. Donc wana yé moro Marie-Paul wana Chicha Belesi ça zo passe la mambe. Donc na biso ça zo passe. Po vient na biso asala rajeter na nkunga. So aloba yebitina. Donc makambu oyo comme mpemba tikelaki ye. Habitant na pesa ngo king keste na bwala ngebi ban kanda. So mbana omoni loko batikela ka mutu bo. Oyebite batikele nini. Donc ba ko tikelo pe. Batikeli yo pe. Ne batikela ye. Ya on ba oyo kana na réalité ningi vezo passo là quoi. Mais leader à clan wingi oyebite. Yo lo mambo. Boyo éviter. Oui, oui, on a un problème. Pas problème. Ah. Vérité, bino bolingi vérité ti. Yo na muto lobi, on a lobi lo, yo muto lobi. Ah boyo yo lo ba. Yo za bien. Oh, te nga za. Yo ga sa monde yang ke bo. Na bo te pour vous. Nga za naza bino boza ba pour le fan chroniqueur. Il faut boza la histoire vraie. Histoire vraie, faut bon luka ngo pas na biso ti. Mais bino c'est là pardon. Bino ne bo modifier. Omoni biso, omoni na lekia. Na ko kosa ope. No moni ga yo ma mozo tu na ngamona. So kama. Na okama pona ni oh. Donc c'est-à-dire au chakalito il peut orchestre na biso ba misa Marie-Paul kuna ba vivande nini. Bonambo. Yango moni faut bo sala ka ba recherche. Papa Lukungu sans pourtant wazalaka. Asalaka nini Amanda Chebwa tango azalaka kota anoka Beleni Kalema te ba Charlie Prince te ba Tony Kokote po bango pe baluka ka vérité siko liyo luka il faut épater bango normalement ezalaka bongo vérité eza vérité wenge ezalaki moko baboti mwana moko elle Paris abeti ba masasi ba panzani ba wenge komi ebele. Histoire so bobo ya histoire. Nzo histoire eza bongo. Histoire ego change raté. Siko yo so bobo ya histoire siko père na bino te mais bana oyo boti un jour ba otono bi oh mais papa. Toi tu étais journaliste. Mais c'est qu'est-ce que tu nous as appris? Na source holandais l'arité. Taba ba informer biso artiste mon Marie-Paul ezaki boy. Taba informer biso artiste mon papa ezaki boy. Taba biso lo kwa kanze ezaki boy. Taba biso fali poupe ezaki boy. Taba biso go la faire ezaki boy. Il faut boza la kana na kata mutu. Mais ce que Ferrari na génération oyo. J'espère que ozo rappelle ma musique non? Ouais. Musique ni on pas nze moni na on pina mi se mo boy oyo ki on pina me captiver o pina ba mayo ça va d'être nze moni. Bon nga mora bonne musique. Ah oui. Na moni ba massa na ba petit na nga belé ba bimsi ba plan. Donc ba master na ba petit. OK, ya master moko. Te moko musupa osiligati. Kasi so za pesa ko sala mi balemi sa te babimisi babiloko na bango ya bien te kasi c'est master nini te comment pour les apasionnés le bon bonne musique c'est pas la bonne musique c'est bon goût oh mais na bien neti nani oh non lo banani babimisi babiloko na bango bien mais la master na bon yebi comment monter oh na yebit kasi desine fallait bimisi biloko bien desine ndenze moni ya bien oh yo kangi so za na so lo mo mi ko zo beta to na ye Mimi mangusali ngango trop ngaye yo ayembela mama wayoka bien nayembela bebe c'est bon c'est quoi il y a petit na yo au passage bi ba massa na yo na ba petit na yo c'est quoi ba petit bon frère gola na okaki loko na ye
il y a des petits nangaté. Ah mais il y a un truc me faire quoi là pour la petits nangaté. OK. Na waki lo ne mo ya bien mais na kanya ngoti. Na kanya ngoti. Mais ça mélodie moi kitoko donc Jésus de Nian ça va bravo. Est-ce qu'on a pas petit là? Bon. Na moni ouais. Na moi ba bimisi ba bilo na. Ndesina ni petit na yo. Banze mo na kangitse. Ba petit na yo penda ba banze mo ba kombola mo teni ba. Oh là là. Bon grand frère. Ba tunsu pe ba mona ki petit faux. Ba tunsu ba mona ki master faux. Au moins na zolo ba boy. Ba ya benga master. Vous comprenez? Hier a yebi na Ferrari bien que mais le vito changer l'histoire tête. Kasi changer l'histoire. C'est petit na yo, ndeti petit na ndeti. Petit ndema petit na ndeti Richard Sali babilo wa bien. Akadima ka c'est Richard Sali babilo wa bien. Na yo ka kinze mo ayembeli Rachel Futa. Mais sikoyo mélodie wana nde nazo sepela na mena yebi nzembo ngo te. Bon, mis à part petit no wana petit minisus. Ndeti petit na nga o aza koto. Ozo comprendre. Ye pa yembi babilo wa bien banzemu na yeza banzemu na yeza lokola ya babisote. Ndeti nani? Banzemu neza mai trop. Ndeti nani? Ndema mai Mamuni wa Ferrari. Hanga ya Ferragamo. Ndema mai. Oh, mais banzemu seza mai. C'est bien monté. Ya nani kasi? Petit no ngomena. Milone ba fina biso ayema. Ce soir sur la rivière, petite lumière. Donc, eza banzemu ozo mona. Te wana ya ba chanson. Ah mais wana ne c'est petit no mai. Te petit na yo zo ozo tanga petit ngote pona nini? Ba komo na bango ya pasi. Ba na yesiko ito. Na ekala mingi te. Na ekala mingi. C'est donc public comment mo kipi ata oyeba te petit ngo za nzema mai ndenani. Te bon. Baza ba petit na biso. Ba ça appelle musique na bango za bien. Ya mai hein? Ils bien. Au moins babilo mai za kitoko. C'est comme ça, 12h. Au moins na 12h. Na 12h. Yo kana pese lo isolo ilo kwa mai moko ya bien. Na 12h. Ba chele mandunda ba betonga bomme basale lo moboy. Ozo mbana. Basali nde yo linga wana. Au moins que okende bien. Sikoyo donc nzema mai wana. Mais so pesa bandire te nazana una mutu te. Nga za mutu a veri. Nga viva na veri. Ba masana ba José Diakese na Ngola ba yebi ke Ferrari viva na bien wanzu. Te oso la vérité. Donc Venanga Bosco Kaisala à la blonde paix à son âme. Ils en ont maman moki. Nga la viva na vérité. Vous comprenez? Sukeza. Soki ba komo na bango eza. Na otamati. Betu vandaka bien, betu solulaka bien. Vous comprenez? Na otanga lo eza na ondeti na otanga. Kamununko babongisa kaka. Ah, le nzema mai eza desu babongisa susu. Ah, ça nzema waza bien. Mais soupe ya mai. Ba tunsu abeta ngo pe faute. Ah, c'est quoi? Il petit on abeta ngo faute. Te na lobibo. Ba petit na yo. Ba petit bazo bimisa babilo na bango ya bien. Mais ya mai. On a ce qu'on regarde son total avec clip non. Non, on regarde son. Miso pe na mona clip moi abu eleki ma moni place to na flat ngo mona ngo ngami na hotela babora ba mindele pona na posa somo ba ifisi nani abeti mikolo nani Arkeli abeti somo mikolo na posa mekota komba Arkelo kangena o ndeko no mo. Oui, bon Arkeli asa lelo. Asa lelo te asa pe ka ndeko na nga za na makila lokola nga na. Mais yebi ba petit na donc faut que petit frère ko bota malelo mo yebi jape ko mono jamais ko bosa. Oui. Sérieux pour da ba petit na mutema te. Pona nini bon héritier de ça la bonne musique a essayé nous on beta musique mis à part malgré à comme président na mabeta sous na kwena vient na benga petit na TV vous comprenez mais azaleki nanga azo sa musique ya kitoko mis à part ozo pesa pe ba mikolo zo mwana no pecho yo vous comprenez ata ba zo sepela mais ba zo sepela ka ntima ovimba vous comprenez mis à part héritier na sous. Oh, ça misère kitoko. Nani susu nani. Voilà kala ba petit na yo Ouais nani waza nani na matete. Nani.
asala clip na tolo polele nani Non, Robin. Non, non. Fabregas Ah, Fabregas. asa pe musique ni bien Ah, yeza maïmaïté. te yaza kubika bionga toza na kubika bionga toza na mai Trop mutamai mai moko. Oh, c'est pas de mai te pozo ko tanga ba ngote. olobi Bato wana ba sai musique mai. C'est pas ça ils mai te ko tanga ba ngote. oh là là nalobi na yemboka sika na Kombo kangi te meki mai okangi. Ferrari. nalobi omoni nga na Luanda oui na siège na nga na Luanda mais nazaka trop libanda ozo comprendre leo nakoza na Turquie lobi nakoza na Dubai lobi nakoza boy na boy nyonso tu wana naluka ba makambo sikoyo na ba makambo na ta recherche ya musique enga eza moke omoni na ye sikoyo na banda recherche ya musique parce que o eza terre de nos ancêtres Mais tant otala ki ba comment il combine kasi on a lobi na zo bossa na ba kombo so yo ko banda ko rappeler nga ba kombo ta musuzo mwa na komi bon OK na osunga yo innocent Inosbi ouais ta ozo mona ke omoni ke na bo ba bossa na ka omoni ke ba bossa na ka neti kombo na ye na bossa na ki mais azo sala makam na ya bien genre musique ne bien ala na succès na ye même si côté kuna ba bina ye ouais bravo Inosbi et ça revient aussi là. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de notre émission. Je demanderai à mon invité Ferrari le mot de la fin. On est bien habillé. Oh, nalati moi bien. Ah non mon arabe. Merci hein. Ma couleur. Tu me cheveux. Merci. Ah, ezala yango ba Congo Congo fait ezala boy. Au moins moninga lati moi bien ebiseke non. Ah, olati bien. Ah, moninga la yo moi maman na auto sala te. Au moins na tangi ba kombo na ba na ebisi be botu na ba nga fe. Ah, so ba wanga na ti. O biso to koma ba grand prêtre. O biso uto tonga boy. Vous comprenez? Mais nous comprenons non. Histoire il faut ça histoire. Vous comprenez? Histoire il faut ça histoire. Le bateau ba Ferrari ba banda na RTNC. Na vedette à Nebre na RTNC. Ba Ferrari ba leke pa papa manda chebwa na Caribou variété. Pour bateau bele ba leader de l'homme na ba legati. Ba leka ba RTNC ya ofele de lo comme un mbongo. Veuillez donner un ngumba. Je te salue à passant. Et mamie est là. Donc un mot de la fin à Ferrari. Na osenga ka bolingo na ba congolais, ba mission congolais tout. Amour ni na oloba amour reconnaissance pour ce reconnaissance c'est ça. Ma belle est à la pété. Donc, ceux qui nous reconnaître, ils n'ont pas si pour besoin. On a reconnaître qu'on peut faire un lich. C'est bien. On a reconnaître qu'on a son nos baxilla. C'est bien. Et l'on l'a monté le côté. Nous avons été et nous avons fait ça en toute force. À ça, il y a peu mouninga moussoussou. Nous avons fait ça en toute force, puis maté ya. Ah, le quoi bah c'est là qu'il y a peu na c'est là pour qu'on a le peu se reconnaître nga et ça va bien. Donc tout fond la mitema et si ka muninga ngazo alipa botika zo alipa po muninga wana azana makambo o azana ngo besoin ndenge yo lingaka ozala kulingate ndenge bokomisa makambo ngo fo abamambati muninga babambati po yo osepelaka. Est-ce que yo sur place au vani fo mituna est-ce que muninga wana dinga ngala bamambati. Voilà. Et Malobananga Fumayangwana. Ferrari. Ouais. Moi, question de rattrapage. Oui, bah, jour, Marie-Paul. Et comme c'était ma ping-pong, hein. Kingana loba yiboy, kingana finga yiboy. Ya kutu boy. Bah, tumbole fort. Et ça, on est mis dans mon blog. Bon. Nayoa Esengo. Pour Azamanga Hotel. Donc babamba mabanga
na lingulu o était là. Donc c'est-à-dire poison Marie-Paul yango za combattre bongo. Mais benjure o ezala ke ozofinga tata ya moninga, ozofinga yaya ya baninga, ozofinga leader ya baninga, eza esengote na miso ya bato parce que papa wana aza na bana baza ba licencié, papa wana abokola la famille olanda pe makambo papa ngaloba afinga na epe bango te omona a déclarer kaka tam susu babi ngoni mam toto lo batinini alingi ka mais pourquoi bato baza reconnaissant donc baza na pasi baotanga kombo na bazo yemanga ti na ba concert na ba stade bazoe manga partout na basolana de parler du peuple bazoe manga partout na batebe monde entier au monde pour bazaki na pasi mais lelo bazui païn lelo bakomi o balingaki bakoma mais comme Marie-Paul na mon attaque o na saluer moninga na Marie-Paul bakotuna ndeni Marie-Paul ah nakutana ko na Ferrari na kwani uzomona. Donc, il a épais Sarah et mon Marie-Paul passé. Et c'est moi. Mais pas un langage très choquant. Oui, oui. Quand le langage est comme très choquant par rapport aux hommes qui bakok a jamais les trop. Au moins, nous sommes comme na kanda, comme na souka. Après tout, Marie-Paul a deux fois. Tout beau ça na histoire, tu sais. Parce que Marie-Paul na clan wenge mobimba. Parce que ngana za jara sans vous iboler pour va filmer bateau. Moi je respecte tout le monde tel que le président Jibel Piana Sultan, tel que Werason de la Forêt, pour citer que les autres. Vous comprenez? Mais bango tout ba dit que ah na combo na biso ya wenge na valeur na biso ya wenge muta banda ko betisa kombo ona ba stade des Marie-Paul wapeli. Mais pourquoi beaucoup bossa na histoire? Vous comprenez? Donc vous linga bo bimise lokola tini fourni lokola mutu mungu boye asali loko tena mukili nzo bande ezaka ka valeur na bino honneur na bino wenge. Vous comprenez? Pour votre information, un jour, tu vas te préparer qui m'ombi. Master moi zolo à la maison mère. Vous comprenez? Allons à la maison mère. Biso toujours répéter les bandes là. On va appeler ça une carte à parler. Vous comprenez? Na ba discussion on a pour moi ba discussion qui na sala ati ngana mouvement avec ngambiaka. Parce que ngana na spirituel ya ba grand prêtre. Na zaina coin nga. Bazo discuter si Pichuana na vie via di mala pale bango ba bulaki lokola roi mon boy alobaga ah masana ngala kulo masana ngala reconnaissance c'est masana ngala hypocrite bakanze ke roi zana mutema mabe ya solo na kati metango roi bimai na kati ba mission so bazo ba suspension yo di ye pechuana sani na wenge pechuana tabatiki wera boy ya ko ka wera di desman bima pang ngana monango lobby to chose na studio to kutana artiste mo boy a émission ngole ka père mona mabe donc ba expliquer na simobi o mon oyo peso mbote tala boy ye age bimana aga faux petit point boy c'est maté so ba bisa ge point ba bisa point c'est na gazier na gangela ye voilà un homme au moins mutu azana associé banima mais et comment que master no yo tant susu azo déclarer mais ngana pesa ge mbati na nga mais azo ndimata zo lo mbati wana ezaki ya mutu boy un petit na eux
et ti kutu te ya makamna biso te de qui ça le fuma vous comprenez aya na ba TV ko lo ba n'importe quoi pour na papa lo la Marie-Paul un vieux nous comme Marie-Paul leader qui a fait que ba leader na bango bazala en tout cas il faut reconnaissance ça attends mutaza na ba parole choquant a fini on tout oh bon ko lo ba mama kingani azem poli wana yo kena ba mwa mususu ti wana yo kena ba mwa mususu wana eza ba mwa mususu wana ke pa vie na biso nani anga ba complète ba nende pichu mais vie na petit na ebaza moko vie na petit na ebaza moko parce que depuis tu na Marie-Paul na landa que mission mo depuis tu vas expliquer Marie-Paul les ba viva donc baza moko vous comprenez baza moko Isaka ake ba se comprendre nani alingi boité nani alingi boité venanga depuis tu faut comprendre que leader a Wengel Paris c'est Marie-Paul un point barre yé azalaki capitaine na kata ya nani et azali Ronaldo na kata bo vena biso chante azalaki asala makam na kata Wengel Paris oh biso tozali spectacle roi des crocos apeta ateni bien omona TV banda bon abanda akoma obude mouvement akoma obude roi Pelé omona rêver ata beti loko ezananga banzadi pour la reconnaissance na linga rêver trop et à fois bongisa kaka nde ozi mangi pour la OCP bokemba bosala ba succès pour kombo na eyebana bozaki ensemble mais yo betano masolo quartier la terre quartier la terre normalement fallait pas beta mais fallait ka beta ngota siko vie na biso ta ke prêtre ngi abungisa ki place wana oh pona Bercy na Olympia oh mais il y a za mwana pota tongo amona basalo wana tongo nzoka nde soki azalaka na idéologie na yo atelemaka roi des crocos savane depuis chungai elle paraît danger nakende match d'entraînement na mboka wana mais elle paraît pour les lois ça sur elle parité savane kozonga sur elle parité un kumuma ndachanta kozonga sur elle parité mais ça orchestre na ba balinga te bazala ka de na elle paré pour cacher na ba marquer na ba ça elle paré ozomona reconnaissance oloba makambo bo eza bien te tamso pona vie na yo tamso omona sacrifice moiska kande sala mutakomi na suka alobi o avec oloba te oui asala ki mabe ponga pe na ko sepela te roi Pelé poza vie nanga vie na biso savane na ajo azana ngwana roi Pelé abenge poli na TV oui mais faut comprendre émotion ni mutu azaki na po abimisa eloko wana ezaka mambo ya compréhension tozonga na nyonso to na auto solo na mise reconnaissance eza arme moko donc ya balongi quoi Ferrari qu'est-ce qu'il y a principauté tous ensemble na linga bino trop c'est bon Ferrari babi reconnaissance nous sommes reconnaissants. Nous sommes très reconnaissants à l'équipe de Congo Mokili Télévision. Très reconnaissants à vous, au Bolanarabiso tout le temps. Nous sommes très reconnaissants. Talarara. Ferrari, reconnaissance, non, je sais pas, tu vas l'andarayo, tu vas soutenir rayo. Ça va moins bien. Vraiment, nous sommes reconnaissants à nous solo nabino. Mon reconnaissance, c'est un sali qui est roi Pelaza à Outimputu. Ngape na futi ba makamnanga na ye awa na futa ba flat na ba mama yango na oloba reconnaissance donc o eza matea ba kulutu donc bino bana boyi ba kutosa ba mikolo donc na opesa mbote na ngai pa Dr Pichu Kanza papa solo la bien maître Gunther aux États-Unis d'Amérique vitesse amabe Rabin vula investimento teacher son et vanda to bo sente Didier qui balaba la pièce maîtresse Pi Prince Owano na Katia Grenoble évangéliste Thierry de Mava na Katia Londres to bo sanité Antonio Kiala Mbuta Mania Alex Fumusi na zwara papiango na bo sente Mimi Mangusta la grande dame de Paris Solingenda na lela fort to bo sanité les géants Saint-Modogo le géant de Bruxelles le boss JD Kibelo, la taille magnifique,
parce que Mbinga manette à Mundo Maratro, mais c'est Jojo Armani, to bossanité Nathalie Villa, Mondial TV, il y a Pichou Santiago. Donc tout balingara Ferrari, to bossanité flatté on a vanda awa et pas il y a PDG Jacqueline Sono, la mère Bébé Sono. Donc la chancelle comme on en ils a flat kitoko, boki m'a prité, boki m'a taloté, à tes atalo, bola la kitoko, bovanda kitoko, makamuteza bien, Congo Mikili, to tombe bino bonne chance, bana Luanda tout, bana Turquie, bana Mputu, pasteur Gieto Mamenga si font le téléphone, pasteur, yosa pasteur Gieto Mamenga si de Switzerland, ouais, to beau sanité, ouais, na sepeli makasi, na présence na bino, allez ibanga na Londres. Absenga soin na leke pa na yo na ebisa oke calamité anniversaire alifanto photo sola on a yo ko sola na ye alain banga ebisa mère parfaite ma kambo lobaki ici est commis José Troussardi mambo de dribbling ouais match eza bien match eza kitoko Emilo Kakese force c'est bon alain banga yo pe ngwana. Nous disons un grand merci, nous disons un grand merci, je dis un grand merci à l'équipe technique de Congo Mokili Télévision, sans oublier le jeune entrepreneur Elliot Bouya, un grand merci. Nous disons encore un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Makengo, à Valère Massamba, à Capriski Lokwa, à Nel Kabafosette, sans oublier à Doyou et Yemoko. Un grand merci à vous et surtout un grand merci à ceux-là qui nous suivent chaque jour. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. On se voit pour une prochaine fois. Merci. Shukran. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, les ponts Wecha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.